Capage TV. Capage. Bazas bandimi a yesoute. Et comme bandimi taba. C'est-à-dire comprendre ngai bazo landa, bazo kota na bisko kendete. Omoni ezana ba Bible zolo baboye. Esaïe azobisa moko ya ba fils des prophètes pour éviter ko yana fait étranger. Kolanda ba propos na ye ça en église wana. Ngakuna kamwende ya ezalaka ba fait étranger. Nati la fois pendant ta vidéo moko bazobisa bat na ibolo baka abracadabra. Eza mabete. Est-ce que c'est na kanga téléphone? Bolo ba abracadabra, eza mabete. Or que ce sont des termes diaboliques. C'est que balinga bako tsanga na kabali juif. C'était en 2021 ou 2020 non 2021. Na kabali juif binga bako tsanga. Quoi faire na biso? Il y a un certain jour à Kataki, mobile nanga suki, ba pesi mbongo, aboye ko zambongo bike mbongo na type la pesi lokola dot. To seka ki biso nyonso le kaki nango. Nzoka bango ba seka ki me ye ayeba ki loko asalaki. Bango ba mona lokola blague mais nzoka balaki pe mwana mwasi wana, jeune mwana moke wana na 2000 francs. Oya coiffure na wana tango bazo souffrir non bazo va na bandundu. Depuis joana comme mari de nuit na ye. Depuis moi, dans cette époque-là, moi, on a Zakisho qui a 3 ans. Moi, on a 15 ans. C'est qu'à Bandi Kobimanaye, na 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, moi, nous autres, on est au bébé chaque jour. 23h, nous sommes au na pasteur. Oui, à l'obby, en dehors de l'église, et dans l'église, Moussousso, à partir, va recommander à partir de Papaya. Babina benga yo na mon église wana so on a besoin don spirituel école guérison miracle prophétie boye ezana ngope ezama bete kuna ezana ba verset misoyo na bible ko mamate bango siko bakolo nango babakisa na tunike bango bakona oni na biba ba juif na so on a besoin don spirituel école guérison miracle prophétie boye ezana ngope ezama bete kuna ezana ba verset misoyo na bible ko mamate bango siko bakolo nango babakisa na tunike bango bakona oni na biba ba juif. Bonjour chers parents, élèves et étudiants désirant voyager vers l'étranger pour raison d'études, formation, tourisme et soins médicaux. King Service met à votre disposition une promotion d'assistance visa dont les frais d'assistance seront payés qu'après l'obtention du visa. Nos destinations sont Canada, USA et Schengen. Notez bien, les candidats ayant souscrit à cette offre bénéficieront de l'ouverture des comptes bancaires et King Service assurera l'approvisionnement allant jusqu'à 50 000 $ américains dans le souci de répondre aux exigences des ambassades. En outre, King Service met à votre disposition les services tels que vente des billets d'avion, location des véhicules, formalités et accompagnement à l'aéroport, l'assurance voyage, accueil et intégration en RDC, tout comme en étranger. Pour plus de contacts, retrouvez-nous sur l'avenue Mongala, numéro 124, commune de la Gombe, à Riposte, non loin de l'hôpital Mongala. Soit vous pouvez nous appeler au +1 514 627 26 85 +243 81 29 49 434 085 092 20 69. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans la famille Nabino. Papa, maman, aux en a bana, aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au comme mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fan daka déjà na kati à Londres, inscription est gratuit. Kaka na agence na biso o bozali komona, o ko contacter bango ba numéro eza
mosala wana o s'inscrire o inscrire mwana na yo o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso olingi mwana na yo asala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso tosala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Merci bana nzambe nyonso bo komona invité na biso azali pembeni prophète yemokalo ba bobe ngata intercesseur Enoch pour ba prophétie comme kili ba pasteur ba komi kili fongola déjà chant merci na ba Rolanda biso partout dans le monde en tout cas les amours na biso bo mona ma kapashe mona lati liputa ya mona zongeli pe jean moi de la femme na symboliser kana liputa merci na ba nyonso bazali partout dans le monde pas si ezaka to éviter ce qui paraît-il maman na biso ndeko na biso Barbara Kanam mazaki moi batila ki moi ndika na bilei jour à moi de la femme qui daki moi sorti moi quelque part tozo ko bana ko vérifier en lisusu mais zo sala vraiment mabe mamu ya ba empoisonnement oyo mamu ya ba kuluna mamu ya ko bomana makamu en tout cas na Kinshasa oyo série ya papa na biso azabanga Mobutu Sese Seko to ka rappeler mamu ya mabe ya makasi boete mais en tout cas na série o penza na makamndenge zo kendele mabe zo bakisa masusu ebele zo sala bien te surtout sabotage ya makambu ya bakulu na bo sala penza bo kanga yango bo silisa yango parce que kulu na zo silisa batu na ndenge ya kosakana te zo sala vraiment bien te ezaka STT batu so bakomisa ST awa ndeti kochela mutu poison ezaka lokwa za na ST papa Enoch kulu na kobeta masasi kozwa batu 2-3 ezaka lokwa na ST est ezaka kuna te a pe bat bakufara chaque jour on a moi de la femme ba mamba yokana ki tolata noir ngape na ka information on a moi retard lokwa pe ki chasse ezaka na courante ils arrivent vraiment ezaki vraiment symbolique ezaki vraiment malamu mais en tout cas nga nazo saluer vraiment courage ya Maria Tumba ya petite sœur en tout cas nzambe ya pambola yo ezali te o matalana o nini ata avant mutasa pe matalana on faza pe na en tout cas na détermination et puis na causer à bongo mususu pas cause mbongo na sombi kabelo mususu pas acheter la poche mais kota la niveau auquel na ba démini et c'est vraiment malamu nzambe ya pambola yo lisusu koleka papa Enoch boni santé et puis boyeli malamu na captage télévision. Merci beaucoup sœur Cynthia, santé malamu vraiment nzamba zo batela biso. Vraiment moni lelo kitoko na sepeli mokolo tezongi na misapi kitoko tezongi alliance c'est ça vraiment bien. Vraiment bat mingi basenga réponse ya kozongi ko la alliance. Si bat belé alors yango nalati yango na mesana ngo eza bien. Te mesana ngo parce na koksi 4 ans. Vraiment 4 ans libala. Au comme d'ailleurs parrainé non parce que parrainer ça avec 10 ans d'expérience parce que ngana bali nazaki na âge à 21 ans c'est que 4 ans c'est que na sali 4 ans c'est de 2020 ti 2024 donc c'est 4 ans de mariage quand même naza féliciter te oza féliciter ko oza féliciter moi na déjà yé bana mi balé moko te moi na moko déjà Josué ici mboto bisika zali abot aza déjà aza na ba 3 ans ndambu tout ce qu'on sort vraiment yo kende na vraiment bien tant encore bali munduki Bonne église, bonne bana nzambe. Non église vraiment tout va bien. Bana nzambe que so bana Congo, bo bazali banda pe kimia vraiment ezali parce que parce que bana nzambe so ki bazo sipena yote ba déclare. Si. Na bibisi ko zo leka bazo benga comme négative pe église mais kimia isa vraiment na kinanyo surtout na pe mbote na le général Josué Lokama bisika zali. Nzamba mona ba service. Oh akomela kinga ko papa Josué abaki ya roleka place basara biso mo manzaka mo peyiki. Moi ba nini yepa kinde usala kuna mona ki boni santé za malamu. Non santé za malamu vraiment na kimia surtout vraiment tout va bien. Ok. Na lobeli makambu ya kuluna awa uzali parmi oyo nzambe ya lokoti na kati ya kikuluna wana tomboli to lobeli makambu ya poison ya chanteuse na biso barai paraît-il que
babeti moi lo seba na mahambu ya kolia moto na nzambe motema mabe pe kindoki o ekoti na kati ya RDC bino ba pasteur bozo tala ngona lisuni. Merci beaucoup Ndeo Kapage. En ya congolais et comment lokola don na ye. C'est un débat na don ya commerce, don ya boy, don ya boisco congolais ça na en ya don. Ya on même bisika bazana ba étranger. Moi boutique ya muninga ne congolais. Il faut bundisa ngo makasi. Bazo préféré nigérien, soit togolais, soit gabonais. Atumbama mais ndekone congolais il faut combattre. C'est que en wana eza na kati na biso. J'étais victime de ça. OK. Na kati ta famille, même temps on a na corps du Christ, na église. J'étais victime de ça. Bandeko na kuta que il fallait ba epolenga kete mutota mukiliba kadenga soto ba moni ba miracle. Que au bon de pour na mutumbala moka mo lobo kwa nzambe bat ba se penanga ke te ye pa nezo ratete ene bandi guerre bandi souti na kati église c'est que na ko bisaka bande ko bazolanda bozala prudent. Amen. Muninga malamu esaka ka Yesu Kristo. Amen. Mutu aza pembe no aza muninga na yote parce que ebi eza na kata mutema na yete. Si. Webi position na yete. Tobanga nzambe pona tobi position nzambe te. De même manière mutu bozane pembeni mutema na yo yebi yango te yango il faut qu'on soit toujours prudent. Bato mingi ba sekisa biso lo batera biso. Makasi. Yango vraiment il faut qu'on soit toujours prudent makasi na kati ya vie mais nzamba sunga ndeko bacheli poison wana. Merci Thomas. Tomoni Francis Tatou Joël prophète alobi na biso ke mutu normal pe akoki ko se dédoubler likambo na otuna ngobyo ba pasteur akoki pe ko zala poto mona handoki akota kana ndako ya mutu akota kana ndenge nini a expliquer ndoki akoki ko ya akoti na ndako ya voisin soki alinga kote epa ya batu o aye ko sala crime akomi mpuku wana tanga hoya akoti na kati ya chambre ya yo mutu aye po déstabiliser azongi mutu ayibi elo akoyiba kaka na mbongo wana akoyiba wana azongi susu puku kaka na mbongo wana abimi akoti na kati ya ndako ya voisin azongi mutu akei ndoki akosala bongo et pourquoi pas soki bomoni payer à se dédoubler lokola à l'église azali azape libanda azabo ebokobanga parce que mwana nzambe akosala koleka kutu o ndoki azokosala eza normal mutu pe a se dédoubler bongo akoma ebele ezali ya solo azu ba critique ebele yo mwana nzambe lobini mpona ba miracle wana na kati église tozo ba pe amen alléluia. Merci beaucoup c'est Kapage. Olandaki yango le problème et salanga passe motem olandaki yango les problèmes ezali bandimi bazasu bandimi ya Yesu te et comme bandimi taba c'est-à-dire comprendre ngai bazolanda bazokota na bisika okende te omoni ezana ba bible zolo baboye Esaïe azobisa moko ya ba fils des prophètes pour éviter ko yana fait étranger kolanda ba propos na ye ça en église wana ngakuna kamwende ezalaka ba fait étranger nati la fois pa na ta vidéo moko bazobisa bat na ibolo baka abracadabra eza mabete excusez na kanga téléphone bolo ba abracadabra eza mabete or que ce sont des termes diaboliques. Vous comprenez madame? Et ça baptême diabolique. Et un enfant de Dieu, dans ce verset, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Bible bien était, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul dit, je t'ai crucifié avec Christ. Et si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire, ezanga munazo vivre on a encore se dédoubler. D'ailleurs, où ezat makambo spirituel, ezali okosala ngona volonté na yote. C'est-à-dire ce que moi déjà un pasteur a une église abilelo nazo bikisa ba maboma. C'est kaza nzambe te. Parce que les choses de l'esprit ça se commande pas mais le Saint-Esprit est qui poussé par l'esprit de Dieu. Oui. Même ba maboma na bondela kana ilo wa témoignage wana, c'est-à-dire ngai funga volonté na sambela, mais guérison est à lingaité. OK. Ils ont dépend na nzambe. Moi na 2021 babenga ngai na moko basala nzambe na limité wana tikabol. Oui, après témoigner dans cela que pas na yo ba ko lukanga l'église même monsieur Maranat ba lukanga wana muto abengi singai pasteur moko na garder kombo na ya bengi singai na comme pali na 15h nando sona bana molima solo kaka 16h 17h 18h 19h 20h bazeli molile koto to bandi masolo na 20h30 20h30 to bandi masolo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant?
La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé opakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa munoko te Rude Beauté ayebi biso oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasteur Boni. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable, pendant la découvrir bio herbe de cacao, na komi fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo e sala na nzota bana mibali. Na biso na koma ki no bati. Place na yango makambere oka remontana. Ya ko remontage penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola barin. Ezong sara force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Na mona muté. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka biloko zo sala na kati mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na za nango. Et biso bata birobo. C'est que vous avez douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancha ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, ya libumu baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et très rapidement activer les circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on est tous livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis 23h, nous sommes na pasteur wana. Oui, alobi en dehors de l'église ozomona oyo, eza na église mususu oyo nako memayo à partir ba recommander ngayo à partir ya bapaya. Babina benga yo na memon église wana so na besoin don spirituel école. Guérison, miracle, prophétie, boye eza nango pe eza mabete. Kuna eza na ba verset misoyo na Bible e komama te bango siko bakolo nango babakisa. Na tuni ke bango bakona oni na Bible ba juif. C'est que balinge bako tsanga na kabali juif. C'était en 2021 ou 2020 non 2021. Na kabali juif binge bako tsanga. Alors tant que lobby makamnyo sona ti ezana lieu de rencontre na biso dans se rencontrer après ça qui na plateau de bateke. Et ça, le pont, on a vu sécuriser tout ce qu'on sort au Kenya, pour les mamans, pas mon ayo, tout, il y a des pasteurs qui nous sauf qu'ils ont développé l'esprit. Façon expliquer qu'il y a ici qu'on a ici kawana, mais celui qui n'est pas 0 R. Ce qui n'a le ban non, tout comme bago kango cache na libanda tango zobima. Et c'est quand la sagesse est là que oui déjà
somo yengele makasite parce que na utaki na monde ya ba komona makila oui na baki d'accord premier zate na mode ya ben tenengo expliquer bo ma bien mais en tant que responsable na le baka que na réfléchi même journée moko na peut suite lobby abi d'accord après singa numéro na ye de temps on a commis na ndako na bengi l'évangéliste Josué là c'était na butu na comme na ndako na 1 heure à 2 heures ba pe singa transport ya 2800 na bossa na ngote ndako na ngeza ki na limité na 7e mairie bangono akende kuna c'était na 8e mairie ba pe singa transport ya 2800 na butu wana na se diriger na ndako na longo na ndako na yokuta na mon père spirituel n'expliquer makamunyo soto c'est-à-dire soki na loba oui mais kana butu wana tembele kana butu wana tembele au moninga ka ke naza dans les vrais mais or que na beba kala parce que na kati na mo ya la pédophile basi ba lesbienne bazali au mone servante ayemba ka mingi ba koma lesbienne au mone prophétesse até ka mingi akoma lesbienne il y a mabe eza mingi ba fait étranger et koti na Osée 4:6 mon peuple périt par la faute de connaissance liboto za maison kufa pona kozanga boyebi yango ba te belé ba se dégoûter ba lingi sou ba prophète ba pasteur te ba mibi ba escopo na nini atombaka na makioniste ne moko boya salaki ye boye atombaki na mutu moko boye ya escroquer soba mungu asala boye kinda autant avant na boye atekisi e biloko tia bloquer or que un wendeje wazana molimo na zambe wazana ba fruit ya molimo centre na kati na ye akosa moninga ni mabete réponse na biloko na kopé ces sont des faits étrangers au batu et sengeli ba bima na bisika yango mais comme baza sous l'envoûtement parce que dans chaque temple avant banda balancer musala il y a des services des cérémonies qui se fait la nuit OK ya okoti yango ata ba million na kata batu ba benyondo ki moni lobi yango mutango Yesu ka église on se comprend ata ba botolé ba dépelongolé ba chaînette ba botolé téléphone ba yibe ba botolé tout ata monga loye babotola ki kuna mais dimanche au mona ye kaka aye ko lukanza mite mais il y a quelque chose ils ont attiré de chez nous des vrais serviteurs de Dieu le Saint-Esprit attire de même manière chez les faux ils ont des esprits qu'on appelle Berzeboul les ponces des démons atiraka ils travaillent avec d'autres démons yango zo mona msusu maintenant pour le défier pour na ko faire plaire diable au moins na lobi ke nati oyo na kolobango en plein culte nangai ya mo ezana moko moye moko abetaka sort no de gege abanga kate ke bato ba komona ngo scandale ba okima ya asanteta ki passe ba ki ba esprit ba ko benda bato wana et aujourd'hui l'église n'est pas plein c'est-à-dire nzamba sunga biso. Merci Moto Nzambe tous on a nos témoignages oyo to banda la avant to banda sujet na biso ezalaki lobiko et salamaki ndenge nini contact et salamaki ndenge nini avant to vidéo wana soki ba découvrir ka Jonas cité pas Jonas azalaka robatama abatama bango koto bazobwaka bakabiloko mais Jonas abatama c'est-à-dire soki ba découvrir Jonas cité lokola bazaki likola bwatu c'est difficile bazinda mais balingaki ba se déployer banyo konda vie et commis par terre neto zabo to zakana ba Jonas na biso ba Jonas bazapaka bango moko pamba te Yesu avani na ba porte na yazo bis ba porte na ye abi l'un de vous est un démon ti le loyo yana batu ba démon atambola kalia ka bobeteli masolo ma copine mais c'est un démon ce qu'on muto bongo soko associé na ye parce que démon aza être moko boya pe sa rapport ailleurs parce que belé OK si ko soki ou associé na muto bongo certes sentia ko s'entendre ke ne libosote so zakina ba relation anda ko bebe ba relation no nyonso tout so zakina ba branchement e ko katana peya ko bandomisa la kaka victime bazonyo kolaye balingi bakabola bino batwana batmabe mais pona ni tant tozalaki kaka na batwana bazaki mabeti kaka tango yo yende bakomi mabe il faut qu'on se poser ba question yango si bozana baninga bazami balé koluka 3e aye tobi c'est pris te 3e o akoya nango mutu démon soki bozana ye et koza toujours ba problème na ba problème pe vune kozinda comme Jonas yango il faut que l'entourage les lots ils ont battu bela bali mwasi azaki na mosala na ye les quelques jours vieux zindi et belé abali mobali akute na mobali asali branchement moko parce que moto chaque moto na mokilo azana étoile na ye OK moto azana étoile et lala so kute na ye étoile kufa soit balongola étoile bateka batie étoile moko a malchance so kute na ye akobanda ko sise yo ya bien oh ya bien
Ah, yango mama isanga ko saka pe entouré na batu air nyo côté ba si saka batu. Akobanda ko siseyo. Ozalaki na chaîne na ndo za boye tala makabien. Obendi mutu moko oyo aza na botutu. Na yombo. Azuka ka chaîne na yo tie pono se loka publicité nde bochaka na se wana. Abendi yo vino chaîne elali. OK. Ya ye ko tala mati ya pe ko tala mati o rejoindre ye. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on s'associe à n'importe qui, soit qui nzamba lobité. Amen. Et ça va te musu bazana kata mokilia wa, surtout ba poto. Maman moko boye, na par exemple maman wana. Abela ka toujours mutu. Muninga ne moko malade des apena. Abela ka toujours mutu. Muninga ne soka ye. Se batala na ko benga ta passer, temi escroc. Oyo escroc. Muninga a découragé escroc jour moko boye. Alala ki na butu ba désert. Alandi émission na ngai. Abengi ngai. Abina benyo kutu muninga nanga yeba te parce que abisanga boza mabe boye. Mais tangu to bandi ko sambela. Nabi nazomona batu moko bazobeta bale na stade à Paris Saint-Germain. Nabi batu bazobeta bale. Namoni boye. Namoni mwana moko ya ja 11 ans azobeta bale. Mais bala ngo namoni ezobonga makamutu na yo. Abi ezobonga mutu na ngai tangu na sambeli esili alali na ye. Et comme lobi nango na tongo na ba 5 heures. Moi na ye abandi ko tungisa chema kelele trouble moi na bandi ko confesser que tobeta kabale na mutu na yo mama mais mutu za gardien na biso atangi kombo ya muninga ya mama na ye vous comprendre ça dit vie oyo toza oyo si tout biso to na benga ka ba titulaire na terre ayeti na ndaku ya mutu abebisi mwana peut s'il te atteindre mama na ye vous comprendre si tout biso ba oyo toza ba naloba ba titulaire na terrain to ana remplaçante parce que natinga ina remplacer na simato moni joueur wa titulaire na terrain bisika baninga ba tia lokolo bako buka ye musu akota ye fa tia lokone kenge parce que musu aza simana ete simeza vite OK yo pour titulaire na terrain na bandi ça dit lokola mutu simana yo te faut la prida makasi amen parce que ceux qui yindi pour se tikali vite OK. Petango beta match na kati ya terrain, il faut ba ko beta numéro na yo. Parce que beta numéro na yo te, oue ba biso positionner te. Ngata on ando beta balle, pourquoi nando lemba noki, c'est pas nando baluka stade mimba. Nga moko na kena 9, na kena 5, na kyo ambre ba ninga na 6, na kena c'est nando beta sans position. Pengam nando lemba noki ba bisinga na terrain. Jou moko entraîneur bisinga bi po nyo lemba noki parce que beta kana numéro na yo tuzo baluka stade mimba. Na kati ya terrain il faut que nazo suka position na ngai numéro na ngai za boye nazwaka moi 50 moi 100 ne sikatel vraiment soyez bien garder ban na yo bien sécuriser yango pour taliba nani o baza entourage na ngai parce que entourage ya motosser sainte ya ezo impacter pe développement ya moto makasi et koko zong so ciment ou soit te quoi avancer yo on se comprendre ezana ba tebela za ki asala kanesika moko ya bien mais depuis betela muninga ne kopa rejoindre na sika wana na ye mo ko problème ti le ba longola ekuta zonga na chômage ebele bitumba ya muto bendi wana cause la docteur mais bitumba famille na bango ko tala ye to lobaki abonga te mais nanya linga bongisa ye nanya linga Alexa alingi atia biso na défi okoyamba bitumba famille moko boyo kuto yebi ata bango kuté bomo loko na mboka ba loko nord ba loko na site omo bunda babi okomi muto a guerre spirituelle solo liango papa ozo comprendre c'est pourquoi kosunga muto tena nzamba sungite tika boy ozo comprendre OK nokite okobundisa ndambe pamba nokite okobundisa omina bango pamba OK ozo comprendre malamu nazo koma net na biso basala nzambe na bayi na biso basala nzambe nde toza boye nzamba Alexa Musa nzambe moko na be preuve ke na be preuve nzamba Alexa ye ke ya ko toucher ta $10 te sko yo olingo tsanzambe musapi yo ba noko pe ba 50 ba 100 directement nzamba mona ke mwana ngayo nano école silité il faut la coincer ma case pour na bonde langa ma case assembler langa ma case ce qu'on zamba azalo obligé à bloquer source pour ya continuer au kemba omoni bisika na lobité ko sunga moto te na nzamba sungite na moni en dehors de ces moto mosusu yé pas la bango ba tie ba limite ba blocage et ça na plus de 100 de morts bazo lokai ba tim bango na famille bloqué ya toucher mbongo te parce que yo soko lingo kota ba cop na yo ko PC 100 ba combattre yo comme cible na bango c'est pourquoi il faut qu'on soit beaucoup plus na prudence amen on a dit malam beaucoup plus prudence yango mama on a zongi témoignage na ye mama o ya koteli kelemba tango esimbite baby siye ndengo zaboye wa jim bo ambish ya misu ndengo zaboye
okomona dans des joie bien ko ça eloko te na sambelaka eloko ebele to bosa na biso boto sambelaka ezanini o sambelaka me ko zo mwa sabato e ko zo yo obike maldition ba ko ba ke ko zo te ko zo yo o sambelaka moko yibeloka bato e ko zo yo ozo comprendre adubi ko strangé eloko te na sambelaka bake babwaki mbaso ezwaka te ezwi bake l'église na bango mais abiki te bake na ye bisika musu abiki take pa pasteur moko na limetawa pesa autant $500 mama sali tout batali tout na bana na ba pe $500 vide abiki te nde bana na ye ba ekobisa ye kete un jeune serviteur moko église na Maurice na yolo dans ça notre église c'était na yolo donc inde kuna assemble pono to mona ba témoignage ne likaka na dans ce temps là ba témoignage bando likana Molière et likana chaîne Molière nde ba ye ngamo temps na moni eta ezalaki isanginga somo na mona mbaso lokolo mais mbasu ya misu vraiment non na mona te na sambeli pona ye na bo pesa me ba pesa me no bimayo elongwe me na mai e komi kisi ya mbaso yo sukola elongia sukola elongi so pi mai me mai komi lokola mai ya mungwa aleli leli ti akei c'était na ba 12h 13h bazongi na 15h et bakutenga pe na ba prière parce que na ba prière na bimakate tango bazongi na koti na ndako na sambela après ne mana sambela pona bango lobi nzambe sunga bango tango nazokota na sambela pona osambela pona bango nzambe azobisangai ebele ya prière osalaki na 11h wana ozaki na kondima te kiabiki yebisa ye kabiki nabiki se déjà osambela so pona yete sikoyo ngambo ko nazomona eta mutango azalaki mais ba iso de sabiki mambango eza compliqué sœur Sainte webisa sko ke abiki eza quoi muta chômeur a souffert oskende ozo musala ka oui c'est que nzambe biso ke ozu déjà musala amona on dirait mutu zo sala bien ngi mama ninga na bonda pona yo mais la ka sincère na nzana ngai nzamba bisinga ko biki abi papa boye nabi na robonda so pona yo te kende c'était na 15h accueilli 15h30 16h à la lipongi aye ko la muka 17h miso et koti miso et koti avant abela maladie wana ezaki même pona kotala loso aza mutetela pona kotala loso andota na difficulté mais monsieur zungi lokola ya 15 ans mwana 15 ans nzambe a changé totalement yango moni mama wana azo témoigner bana ye pembeni azo pita témoignage oyo nzambe asalaki to landango merci papa ba o nyoso balingi prière ozana ka ya maladie ozana ka moko songolo pakala ozana besoin d'intercession ozana besoin de prière yango to tchaka numéro il y a prophète Enoch pembeni pour après émission oyo koki ko bengae akosunga na prière akoya place aux alliés pour aux alliés la diaspora à partir à téléphone en tout cas bozwa vraiment temps il y a ko prier tolanda extrait à témoignage voilà et puis tozon à poto continuer maman de Bobo vandi wapi na vandi na Kasongo numéro 5 zambi asezambi na ngai aseli nzambe na asalelinga ya malamu makasi mpona likambo moko namonaki oyo namona yango te nayokaka baprofeti ebele me nga moko natiaka batute me ayo namoni mpenza mbala moko mpona babwakeli nga naswanaki na moninga na nga moko toketi na leta me touti na leta wana na ntongo nango miso nange ekangami nakomaki mpenza avegre miso evimbi bato nyonso bakamwaki na ndako na nga mobima naokoka ata kobima libanda te ntango oye bakei kobenga yo ntango osambeli nzambe ti naokokaka te ntango nabaluki na dushe kozonga naokoka te bana basindinga boye lisusu olobi nzambe mpona nini boye moto azosufre boye mpona nini azolela na 16h nango boye olobi nzambe abikisi yo me ntango obandaka oloba nzambe abikisi yo wana nazomona te nazokoka otala ata libanda te ntango olobi nzambe abikisi yo opesinga mai na yo nasukoli elungi na 16h wana nabimi libanda navandi libanda nafungoli miso ntango osambeli namoni bato nyonso bakamwaki na bana na ngai nyonso bakamwaki na namonaki mbala moko miso etikalaki ka rouge nayotia bakisi miso ekomi swe nakendaki epa munganga te namoni mbala moko yango nde nakumisi nzambe mpenza nzambe na yo aza mpenza ya makasi. Merci tomoni témoignage wana ezali lipamboli moto na nzambe Enoch ezaka kazo fungula
bino bozota la biso mi souté mais na biso peut tozana ba problème na biso tozana ba projet toza pena batu lokola ba paradis ba jo mystique ba mojiba pembeni toyeba te nani aza nani en tout cas lokola moto na Nzambe azali koloba siki tala pembeni nani oyo azali Job na yo nani oyo azali Jonas na yo en tout cas yebela camarade nini akoya na ndika oyo akoya na ndika te en tout cas ba prédication mosusu faut interpeller biso to yebara nani na pesa ki 10 francs oyo ngai kauki nani on a pesa ki en tout cas Nzambe a continuer na kosunga yo moto na Nzambe to continuer et puis to kokota na maman na likambo ezali mari et femme de nuit maloba na mboka yo to continuer. Oui, merci beaucoup yango tang ba benga ye ko ya ba ye ake kolala après kolala lali Nzamba iko zongisa ye normal. Amen. Kimi ezongi. Yango na vie esengeli ko sala mingi attention etamboli tozo tambola. C'est ça. Parce que namba kinde ko moko bwa sala na DG. Surtout makambo ali kelemba oyo. Oui. Eza na diabolisation ko sala na te. Vraiment. Na la namba ki pende ko moko asala kana DGDA. Témoignage na ye na bandi moko Alexa yango me bako finike longi. Ndeko wana bali esali 5 ans. Moi si abotaka te. Babala ki na kijamvoete koto ceux qui za kotaba kon koto kijamvoete ceux qui jamvoete. Moi asali 5 ans, moi si abotaka te. Batamboli na banganga. Batamwe na ba pasteur, na ba prophète, solution et mona kité. Mais tango baye kolanda biso baye tukutani. Tango tozo sambela Nzambe. Wana makambo ifo interpeller ba nouveau marié. Nabo balingi babala. Tango baye tozo luka Nzambe. Nasomona elongi ya mutu moko boye. Nebisi bango nazomona elongi ya mulongi nazomona eza boye. Babi ke toyebi mutu wana te. Moi satali mobali bike toyebi ete. Bakei na bino d'accord notre ensemble les sous. Tango bakesi koyo. Moi c'est à l'autre sous papa bokilo. Mobali pa l'autre papa bokilo, à l'autre papa na ye. Nde lobi nango babenga yo tozana potukuta na yo urgent. Toyebi sa yo muto monaki wana. Toyebi so muto monaki. Tango bakuta nyo muto monaki za papa. Moi sanga lotie 3 fois nga na lotie 2 fois na lotie tozo bunda na sérieusement. Nde na tuni moi sili kambo ezanini. Abi prophète na boya nanga koloba pamba ti ba mona nga impoli. Na lotaka papa bokilo tango nyonso tout en tant que mari de nuit. Tango nyonso tout. Na lota dernier ndota loti na memi bana mi bala ma passa ya van pembe na ngai trop polele. Nde tango na sambeli ko samba na sambeli za maiko laksa biso. Nzoke zani papa abaleli mwana na ya mobali mwasi. Abisi mwana mobali mwasi ko dépenser le côté. Afaka tomune na est na ngana sala nyonso to osali na fierté. Abale mwana mobali mwasi. Mwana monyango papa vraiment za gentil tout mais nzoka spirituellement yemo kabali mwana mwasi wana. Physiquement mwana mwasi wana zobota te mais spirituellement abota déjà. Tango to sambeli bongo. Nebisie luka n'importe quel oyo zanango aluki mbongo moko boye na sambeli pona mbongo wana na bi kende bisika zali pesa ye yango abi d'accord no bi pesa yango le belo côté ba ne ko tikelo moi essence moi carburant moi mai omela akei akomi epa ya papa apesi papa na ye mbongo wana papa boyi abi kete nga nazo gagner plus que yo toi on te paye mami $300 mais moi je gagne plus. Voilà moi na mobali. Moi no bandi ko pesa yi. Papa voilà yé pas mon en switch and mat. Ya moya comprendre déjà. Aboyi. Habité jamais na kozwa te. Oh, muninga no bike mais moi nazo pesa la bike non $500 c'est rien il faut nga nda yebo il faut na pesa ye 2000 asa nongo boye ba mo activité na ye basumi la mwasi na ibiloko ya boye journée les femmes ezana marché moi bike mais papa oyo nga ne ko peso 500 na ngai za mutoki na ngai. Depuis nazo musana kabele ote papa boy nde mwasi mama ya mwana wana. Abisi mbali na yo mais moi nazo pesa yo moi quelque chose na ya maboko. Ozobo yango na intérêt nini? Parce que moi nazo kabela biso. Tanga moni pression Asui. Abengi mwasi na yebisi mwasi na zo mbongo yo chango musika. O rappelle nga likamuna ona pokwa. Moi je t'ambie que jamais mbongo tozue pa moi na biso akabeli biso pona mbala liboso na chango musika ni tokolia ngo lelo. Akei asombi soso ya o atambolaka. Asombi basombi bale aye balambi balie skoyo tango a servir. Papa alie likuita liboso. Yemi bali ya misato atuni mbongo yo osali wins
ozwi mbongo na pesa ko na pesa on a déjà na azana esika chaka déjà mbongo ya wenze tout ce qu'on sort mais ozwi bisika na chaki habité mbongo wana na sela ngo le na chanza ki $100 ya mbongo mwana pesa na sala tolia loboka mwana papa atoki 6 places atomboki azwi téléphone na bambi na se akeko se soulager na butu nango eyindeli bango na butu nde na butu alobi na lingi na loba bominga tobomio na nini papa abandi koloba ke na bala mwana ya junior matin komba junior mais na otanga no na été excusez junior ndeko junior bisiko zali abi na bala mwasi ya junior baby sanga na bala mwasi ya junior pour na protéger musana so sala balongola ngai tasala kana snel libala wane kufi lelo ndeko junior azabie na mwasi na ye bino bao bozobala vraiment sika moi bien que nazar orphelin mais nasalaka tout nabala na mbongo na ngamoko surtout ça pas comment on va faire part kobala na faire part c'est pas facile na âge ya 21 ans au sala mariage na Kinshasa Kinshasa mariage eza cher cher makas na Bibi Play na Victoire ni so Bibi Play bisika ça kuna eza cher ko c'est-à-dire il y a plusieurs makambu ezobendana c'est-à-dire papa komaki mari de nuit ya mbokilo na ye likolo ya biloko apesaka c'est pourquoi on a ba foyer belé lelo no master nazo bala na besoin ba faire part oyebi mbongo ba kopeswa ya nini te parce que mbongo elobaka soit aujourd'hui $50 soit tu zo kaka mbongo mike aujourd'hui 500 francs 50 euros 50 dollars pesi mutu mutu wana ke na mbongo wana aza capable à invoquer yobima mais yo pesa ke mbongo OK ma invoquer yobimi kuna. Il y a plusieurs familles bazo na biso baza bloqué na ba mari de nuit ba femme de nuit o bango moko ba mi fungoela ba porte ebele vous comprenez madame o bango ba mi fungoela ba porte et aujourd'hui baza bloqué au moins na bovanda kana mobile na yo mais akobima bien retour azongi kanda tomboke lo tima ko fileki wana obima ki oke musala otiki moi si bien retour oye ole moi ça longola takazaka moi ça pisa ta bisou na litama rien mais okuti moi si longue kangama lokola mutocho bunda bourse na Martin Bakole tout ça pourquoi parce que les esprits là ils ont empêché ya zanakimia OK l'esprit ya mari de nuit et ça la tout était incompréhension na kata couple soko ça la musala vous allez voir que ozwaka mbongo mais bisika mbongo wane kinakate. Vous comprenez? Parce qu'il y a un esprit au milieu. Natissé à moi, bien na Texas, na gardé combo na ye et pas na bongo na Brazza congolais yanga mouya Brazza. C'est Rwanda bi papa nga kutu elongwal comme mari de nuit comme mari de jour. Ça dit ata ce qui na tongo na cheka mutu boy. Tant on a kolamoka il faut na mona sémence physiquement. Dans autres. Mari de nuit so kaza na kati ya vie na yo ser. A kotia eloko alboso botutu. Au moins mutaloti na toilette mutaloti bazo pakola ye kaka mutaloti na kata potepoto ce sont des semences ya femme de nuit mari de nuit au moins na yo bala na moite molota kolati voile olota ta il faut lati voile olota bazo bala yo mais yo balate olota memi bébé mais yo physiquement osana bébé te ce sont des choses spirituelles ya ba femme de nuit et mari de nuit baza wana pona ko kabola mabala de ko kapage pona kabola ba relation makas pona ko tia masque de vieillesse okomana yo moko na miroir natina kenda na ndako moko boy na téléphone babe isa na ndako wana balande ngai na RTNC1 yango ifuna zona loleka kuna balanda kinga ikuna libota moko ya bakonzi mama na bimisi bande nyoso to bi papa tala bano est-ce que bano baza bana mabe o taliban na basi lokola ba ema bango lokola ba tia j'aime na ba photo na bango na avant ba botama. Mais il faut que la vérité c'est que et tel est vraiment kitoko mais batuli baba la kate ataku tena mobile elongi sérieux atandenge nini il faut baby sara makam il faut ça l'aventure na ba pasteur na ba docteur ataku tena ba maître avocat tundenge moko mais ezalaki likambo wana likambo ezalaki babala bango spirituellement na mari de nuit yango makam na bango et bande ko réussir te yango bazaki physiquement libala ezate botutu sir botutu frère surtout aux na femme de nuit ezat difficile au kende liboso oui bazana banzela bayelaka premier canal o ekotaka mingi yango ezali
film pornographie na masturbation. Vous comprenez madame? Et ça élément moko ba te belé ba négligeaka. Et puis ça ka sentiment mais et détruira mutu plus que le sida. OK. Vous comprenez madame? Et ko sepeli ça yo mais ko bebi ça yo plus que le sida. Au seul ango une fois des fois tika na yo déjà mais conséquence c'est qu'on rattraper après 10 ans. Après 15 ans. Vous comprenez madame? Oui, et bebi ça ka via moto ya makasi. Deuxième oye kotaka eza famille. Frère moko abengaka ngai na Canada. Na Ottawa. To sambe na frère. Maman na bengi na téléphone. Abi est-ce que ebi mutu moko no prof mo sala nzai moko na kombo ya Enoch. Abi oui na ebi aza prophète, aza jeune vraiment na sibelene makasi ndenge aloba. Kabite. Abenga ko lisusu te. Mutu mabe ndoki munene. Oh. Yo ebelie wapi? Abi o mama oyebi abengi yo. Abi na zama posa benga ngate fo pour mo sala nzambe adobi tiesili. Nde abenga bi ke bi oyebi mama na bi na mano na ebi ete. Ay mais maman benga bi ozama boy. Eleki. Netan tobi to connaît prière. Na bi prière il y a 3 jours ekosila. O bebi sa yango te parce que c'est ta vie. Et ça ba te benga nga bazwanga te menazu kam na yambi yo. Alors ko bebi sa prière te. To kende ti na 3e jour maman na bengi. Basa abibo ça l'appelle conférence not confesser passe dans okufa. Ndaye koloba bi na bala junior comment de junior na garantie ça na bala ye mwana nemoko na abala ye depuis âge à 5 ans. C'est-à-dire azana mwana ni ya 5 ans mais akumisa mwana wana mobali na ye. Après ça spirituellement mwana 5 ans spirituellement la taka nzoto ya ba mikolo azo sala buzo bana mama na ye. Garçon koloba ya mwana nazo se rappeler ezaki na âge ya 13 ans. Okolala boye okangi mismo mokyo mo on dirait nzoto ya mibali ya ba mikolo eza na nzoto na ko sutuka boye eza le susuté. Zoke ezaki ba makambu ya mama na ye. Yango Bible bina mukanda Matthieu chapitre 10 verset 36. L'homme aura pour son ennemi les gens de sa propre famille. Vous comprenez ça? Kaka bato alibota ne bakoko bebi sa vie na yo. Babong sara vie na passe surtout biso africain. Babong sara na passe. Babong sara passe ko bebi sa dé rapide. Ezaka rapide. Tango te ko sambe nande ko tango maman na confesser. Abi yango na monaki o sambe na oyo benga kimbaloyo. Mwana na za ya zambe. Yango na benga ki ukabwa na ye. Bolimbisanga na kufate na ki o sambe la pona bango. Soki mari de nous fond de nya kote na kata bongo yina yo ako ruiner vie na yo par terre. Vous comprenez? Maman moko honorable za député a reconduire soit bimi député wa abengi sangai nanda kuna ye pana tukutana na assemblée kuna na zaka na sama ba bureau assemblée wada. Alors abengi sakingai abi nansimaka mingi bato réveil te na za muta catholique mais ningo mwena biso kananga toki na ndako tokomi na ndako na ye na munganga sur place balongo limwane ya mwasi âge ya 15 ans bilamba balongo le bilamba nyosoto abi singai abi na ozape alokola munganga na munganga oyo aza médecin na biso ya famille botala mwana mwasi oyo balakisi ngai mwana mwasi wana nzoto na ye lokola mwasi ya ndumba ya mopono ube ya paka juma abi makatane bali ata 40 na journée mwana siko ya 15 ans abi mwana akendaka classe na ba policier retour azongi na ba policier abi makate mais ndenge ni asabu tant on ndomo na kenzo tero mobeba na chaye GPS azana GPS na sac azana GPS na uniforme netel na bomba yango tant on nyonso to ayaka avant ba skolango na chaka GPS mais na monaka destination mosuste. Mais pourquoi boye nzoto baby liboso comme sima dabino nazana eloko kolobate mais to sambela tango to bandi ko sambela yango kozala un vrai serviteur eza malamu le seul pas ko laksu makambo yebite okotapa à côté te tango to bandi ko sambela nazomona mutu moko azobenga ye ma chérie azobenge toto ale nde tango na tuni bango abio mutoyo depuis tango tozalaki côté ya bandundu ande ko benga mwana ngai chérie na ye mwana kota bandundu oui na bandundu abina yebi ye aza quoi faire na biso. Il y a un certain jour à Kataki, mobile nanga suki, ba pesi mbongo, aboye ko zambongo bike mbongo na type la pesi lokola dot. To seka ki biso nyonso le ka kinango. Nzoka bango ba seka ki me ye
ayeba ki eloko asalaki bon ba mona loko la blague mais nzoka balaki pe mwana mwasi wana jeune mwana moke wana na 2000 francs oya coiffure na wana tango bazo souffrir non bazo va na bandundu depuis jour na comme mari de nuit na ye depuis moi wana dans cette époque là moi on a zakso qui na 3 ans moi na siko na âge à 15 ans c'est ka bandi ko bimana ye na 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans bi moi nous autres les obéba chaque jour surtout na âge à 15 ans comme le cola à 50 000 balles na journée moko zoto e baby liboso comme sima zoto baby moi na ba tâche ya ba infection mikolo ezo zwa kaye bazo comprendre te zota wapi yango na yango femme de nuit mari de nuit sokaza na kata vie na bino akoti ako baby sama kam na bino vraiment nde tango to bandi ko sambela amen to kata kilien wana azui délivrance mais pour nous autres na ye na bi wana ngai ron na ngai sili meneza mami nganga de bako s'en charger pour na yango mais nous autres na itkale kaka ndenge ezalaki wana to sambeli mais akoya li souté na bi na tu ba no kandenge nini abi non je les voyais je sentais comme si un homme français abi je sentais comme si un homme qui montait sur moi et na abando ba ko bisa mama na ye et bando sala mele bongo na bi d'accord comme ça na tribunal 4 jours ngana zokende ceux qui na 4 jours wana ye lisusu signaler ngai c'est que na sali prière bien te mais tant on accueilli vite et les 15 semaines 2 semaines ti lelo de France et côte na kata vie à moi na wana et il y a plusieurs sœurs bazawana bazolanda ngai azo cohabiter na mari de nuit so comprendre surtout bana faut qu'on surveiller oui tana chelo ko wana ebengaka mwasi na ngai na ndenge ya black mais nzoka ya yebi eloko zo sala ezana batebeli ba bala bango a partir ya Congo yango olotaka otamba na mobali moko boye na Congo olotaka mobali moko yo tolo komona te mari de nuit olota bovani na cérémonie ya libala mari de nuit yango libatebele azans kuna mari de nuit ye ayebaka te balongola ndoto pona yebate so comprendre ba mona ke ye lokola bondela quand même surtout tikeli bandoto akoba kotelema balongola ye asante alala ala muki nzoto fatigué akola ala muki nzoto c'est que on dirait que maintenant moi on dirait que maintenant mon bali ce sont des semences il y a femme de nuit mari de nuit o esengel o le kana délivrance auto ko sambela nzambe a délivré dengi bible lobi na mukanda lik et le bete o azamwa na moké mais c'est un prophète du très haut amen et nous allons prier nzamba ko délivrer bino sinon te akobibis ba relation liba na yo na nyoso to ya yo pe bana na yo et ko za toujours kufa na kufa amen moto na nzambe to komi na suka pour la prédication na biso ya lelo nzambe ya mona yo ofongoli penza mémoire prière ya clôtier programme église eza wapi bandela biso numéro de téléphone malgré to ko tiango pour te clôturer. Merci beaucoup. Numéro de téléphone est plus 243 89 75 20 506 plus 243 89 75 20 566. Ce que son appel au Boko Nzambe Nangai commenter tiango na commentaire ata saute na vidéo te et programme église tout ko bimana prière ya délivrance de la famille maintenant esili tozo bon sa thème ya ko bondela sauf que soko zongo ozana Kinshasa ngo rejoindre biso numéro nanga eza na ko peso adresse église okoya to ko yamba soko za étranger bengai komela ngai ngonga nyos tout okomela ko landinga epa ya ser saint ya poni baki kuna pi bala il faut pas komaka vraiment faut pas komaka so bolandi to ma abo ebisi okomela landi esikatel poni baki kuna pi balanda ngai ko za malam et nous allons prier okutana ba faux pasteur ba faux serviteur maintenant okutana les vrais. Mon Dieu, à côté de la différence, pour témoigner juste na prière même il y a 2 minutes, nous allons confirmer. Amen. Merci. Nzambe apambola yo apamboli pe ba o balandi biso. Tokutani prochainement na numéro Sika. Bye. Capage TV.